KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Vision Mbote bisika bozwami partout dans le monde entier pour Rolanda biso à travers chaîne YouTube Namno Congo Live message babno basangwa Congo lelo penza tozali awa na epa ya mwana mboka Medar kan Kongo na parti politique na Congo en avant na penza lelo azali bongo na milulu o penza kolobelaka na tina ya mboka Congo to tiki no bola na ndenge ni milulu eleki pe ndenge nini ya lobby penza na maenyo se kota mwana mboka Congo et puis tokutani bongo nasi. Congo en avant. Asa président ya batu balinga kaye na bere balinga kaye te. Asa papa ya bato nyonso. Ici on donne l'impression ceci. C'est que le bibeto, deux mon Félix Lukuta, ba musuko loka beto bazo yib. On le bibeto yib 15 millions. On le bibeto au sombi Lazare. On le bibeto au sombi immeuble ngine. On le bibeto wa des abiloko kabato bandeki kosal. Nous voulons état de droit sur le pont à bateau. Nyonso. Ce qui vous doit na mbeba mubekwe kangaye. Ce qui vous doit na raison besoin qui se la yé droit na yé. Merci mingi pour aller le pour mettre beaucoup makas. À moins que le corps là, n'a pas dit bateau sur la voyager. N'a pas pensé à bateau. Les Camerounais. Et victoire basiba somba nyonso wana na rond-point. Place Maïza wana eza 1 2 3 4. Viens de trop commission moto asui. Na boyeba problème ya bango ko kangisa bato. Na zonga malamu te. Ce qui ont na preuve na yo que papier pas na soit que le konayo yelanga mukanda na mutu quand même tu sais que dit que mon na moni za président ya crête papa ya ko presse biso mbote pour mon que biso na problème na bona kisaye ite mboka na biso za l'avenir ya malamu te biso to sengi Félix a ça l'effort à se démarquer ndako sala quelque chose na base na répondre maintenant na bino nyonso. Makambo ya hyper bazoka taba fonctionnaire Jean Bodé Maya lobby ke mbongo ango pe côté zo kende peso yebana te. Veni nyonso ya commune ya Kinshasa et Koufi. Biso la peto kata interpellation ata mokolo moko ya bayeba ko kamba parce que ndenge tozomona Kinshasa et Koufi. Mais faut yeba boye les bourgmestres. Je profite d'abord pour nous dire na likambo toyoki ke basele ba commune ya Ngaliema tozo senga na bandeko baza kuna en tout cas batika commune ngai na salaka d'accord te ke ngobila ko nommer ba bourgmestre
Ce qui a nommé Bango est en violation de la loi. Il a violé la loi, c'est la décentralisation. Mais accepter aujourd'hui, paralyser une commune, en tout cas Congo en avant, ils ont 5 va appliquer le droit moussous, va mettre la commune et fonctionner normalement. Papa, le chef de l'État, jusqu'alors, chef de l'État. Mais l'autre, il va gagner déjà un pays. Alors, Bisso, n'a pas une information. Déjà, FPI Bakangi était one ezali barimer. Déjà, FPI Bayoka qui est. Après, Azotambola na ye librement. Azali Libanda. Déjà, FPI Azali Libanda. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Na bateau ba financé qui travaille à 100 jours. Toza na FPI, toza na Foner, toza pe na trésor public. Bilo comme de financé qui FPI et financé qui 100 jours. Mais problème est mon qui na FPI na makambu ya surfacturation ya ekolo batongi mukengel. Wana mde ba surfacturé mais déjà FPI bakangi ete aza libanda. Makambo yo lobby ya bango na kamere biso to suite les positions claires. Ce qui est azo battre l'alliance o ya cash mais alliance wana peuple azo sepela na yangote. Oui, parti Nabiso to créer yango musikate. Nous avons à peine tozu arrêté Nabiso to kokisi maintenant 2 ans. Donc notre parti nanu eumeli makasite eza parti ya sika mais au moni ndenge tozo kende tozo foncer tozo affronter ba parti ozo kaminine wan parti munene ezalité bientôt là tozo conquérir le pouvoir pour to gérer Congo autrement mais awa to surtout implanter parti na ba cellule epelé toza par exemple na cellule ya Kingabo avec les camarades de Simon yaka totangi ti appelé ole kana section na yo bo mais kana ko implanter parti pas une parcelle ça le Congo en avant 2023 Congo en avant ils ont comme histoire ya sika nous allons changer ce pays na gouvernance oyo ya solo Dieu garde le Congo totele mini ko le pona ko imba hymne national. Écoutez, on a voulu éclairer l'opinion, on a été estomaqué, choqué. Cette histoire qui fait ses caches, nous avons appris le secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya, qui a dit clairement que nous, les mandataires, selon leur partage, ils ne toucheront que le 10 mandataires intérimaires. Alors que nous savons que le président de la République a 5 ans, renouvelable une seule fois. Et vous le savez très bien que 5 ans, on ne va pas penser que c'est 4 ans, parce que le 5 ans, c'est une année électorale. Mais on ne comprend pas si les 65 entreprises publiques, on doit toucher que le 10, on laisse au fait cesser 55.
les informations de notre possession, les négociateurs de cash doivent dire la vérité à notre peuple. Il y a un goût sur roche. Et nous avons rejeté cette proposition de la honte, l'article 92 de la Constitution, donne l'autorisation au président de la République de nommer le mandataire sans passer par ce qu'on appelle le conciliabule, fait cesser, cache, notre parti a rejeté. Et cette cacophonie que nous avons dit, des interpellations, comment on peut interpeller les DG et consorts que nous saluons, mais on n'interpelle pas M. Kamere qui était le coordonnateur principal de 100 jours. C'est aberrant. Nous voulons voir que la justice ne soit pas sélective, nous voulons qu'on interpelle tout le monde qui est impliqué, de loin ou de près. Très bien, lelo mpona kotalisa toyokaki pasi ntango toyoki Augustin Kabuya koloba na bamilitant ke makambo ya bamandataire public eza kaka koconcerne 10 entreprises publiques oyo eza na baintérimaire biso tolobi te bongo mokoloni Félix akolomaka bamandataire manda ezelaka ya 5 ans ase asali mbula ya mibale tokoti 5 meses électorale na 65 après tozokende 2 ans molingi bozwa 10 intérimaire tisango nini fikini miba biloko nyonso ya malonga botikeli FCC bainformation etalisi biso ke bayeba négocie likambo wana bakoti na nzela ya mabe kongo wana ba eboyi yango mpe bisi Félix alandene likambo wana te pamba te mobebi lukunzi na article 81 epesi ye ndingisa anome bato sake apase na conciliabule ya FCC na kashi. Merci beaucoup. Mbote. Oui, moi, je suis penza lelo ba militant ba ebele ya Congo en avant pour na ko participer penza na milulu ya minene bit ya milulu ezaki penzani. Lelo to sangana ki pona ko pesa position na biso ndenge mboke ko kambama. Parti na biso rejeté. Oyeki mikolo tiko lega na matinée politique Augustin Kabuya lobaki ba ko partager ba mandataire public kasi ba ko zokaka ba 10 baza intérieur to lobite ba mandataire bazala ka 65. Boni bino bokozwa kaka 10 intérimaire pe na 10 wana balobi fait 16 lisusu 6 kasi po baza majoritaire te loi moko te pesi bango majoritaire te article 81 lobi que c'est le président de la République oya no makaba mandataire public bali makambo ya majorité kuna te to lobi que bato ba ke ko négocier na compte ya cash bayebisa bana Kinshasa solo kuku eza place wana boni bakotika na ba mandataire nyonso na FCC na ba information tozana yango vérité ezwana te bisu Félix alanda ba négociateur na yete bazana solo te soki ya ndimi mandeza la ya 5 ans na 65 entreprises publiques après tozokende on est maintenant nous 10 otikene Kabila 55 ba ambassadeur non nommé quand est-ce que kusala musala donc to boy pe to lobi ke bandeko ya cash mingi okemba tu ya kanyaka boko mi kota le libumo ya bango bakoteka na mokonzi na bango ye moko to rejeter yango to talisi pe likambo balobaki ya bako kanga ba DG ya entreprise publique baka to lobi solo malamu eza malamu to sepeli na yango mais place to moni lukuta mwa mingi ezali muntu wana nana pesa ki muntu ya OVD mbongo kamera te nani babi kamera penza bi maboko pembe po bato ba maboko pembe ali kuta kokosa ibayimboka ye muntu kamataka musolo pesa safikas ya kamataka musolo nana salaka pelo d'offre kamera te esalaka te azui marché de gré à gré abengi semibo musali ya bakiti musali banda kote musana ye soko lengi kitya kofana apesi yo bakiti ya azui ye wana apesi 57 millions ya ba congolais muntu ye wana bako yoka yete boka ngakaka mundele wana te to lobi oye esali to sepeli me Kongo na ba lobi mwa kuku eza na kati po tonji mazeli ya solo ndeko kamera kende na bar akende kosamba soki azali ya solo te bazuzi baloba keno tokutika yibite batika ni ye me soki azui ye pe ali mokangami dossier na Junior Malembe suki bolimo to monyo kera ko senga pardon kuna pas Junior Malembe babi medaka kolonga koki pression te koki enlèvement te nde penzo mikiti si pas Junior Malembe ya lilukuta mingi po bato nazake na bango na zando baza awa
na moya lelo Junior Lembele mana bato mosusu soki olandi interview na lobby kombo na ye et ali na commission on a fait 2 heures du temps avec na ye a eu option na kombo assemblée provinciale to identifier ba mama wana baya na mikanda o ya place bango babukaki bango po bazongisela bango biloko na bango okomona ngo na mikolo ezoya na sina sali bato wana na zwi mikanda na bango tokokende na bango bazongisela bango mbonga na bango basumbaki bisika wana baya babukaki biloko ba évaluer ba futela bango Kongo ana va gagner po ba yimboka ba kokota na ba droit na bango et puis lembelemba lobaki na monaki ndeko na nga medar na lukaki na bengisani ye ngana banga ni buloko etumba nangeza ke tumba ya baza tumba mboka to créer parti na bilenge nyonso zomo na pote lobby to kamba mboka na ndenge ya solo ye kutwa lobby na ngai alakisanga mukanda komone za na commission atalisi ke muntu apesi ndingisa komone ngobila natangi ngobila te surtout kulandela bato wana tina suka bato saka bakinwa affaire FPI suka boni auto marchera pona bato penza bazwa ba mosolo ya mboka bongo le auto mona ki kinke ye pe bakanga ki babi ya zwa mosolo kasi avocat na ye akotele mabi aza innocent na likamwana to suka boni medaka ngolo mboka ngo bazwi mboka babotola na makasi na bayi politique okomona te nga na bunde tout mona salaka ba marche mais quand babotola banda ku ya bato na action biso to salaki TV5 la kisa yango na zo ba pele ba RFI la journal Le Monde après na yango ba komi ko botola ndaku ya bato yo ngai na zo yeba secrétaire ya général ya parti ya Koko Nyangi aye aloba na nga na plateau Canal Kin na mission to loba na lobby mikanda yango tonjimi otika biso boka matalo pangu FPI azwa atika biso etombe futa makasi mbongo wana bato balobelaka ngote tango Kongo ana va elobi nde yebani lelo kinke ye wana za wana bongo 200 millions ya jekamine bako sala boni bongo 15 millions mboka kaka ya bayi mboka tika ningai bakanga kaka te bango bakanga bango te oyibaka mboka mbongo ngo batika kayo ata lelo bakangi bango lobi toko kanga ka bango yibaka mbongo ya Kongo bimagangi lelo bato bazo naisa bato solo mususu oyibika me oyibike yepe ale wivi na funda ye na parke bosana alenge makambo bokonzi zela ka bongo soki lelo zana bokonzi salela mboka ko régler ka compte na pa lobi mo pe ko sala ngana ko dirige Kongo lobi ko sala Kongo lobi to ko landela bato no suba ko nyokola Kongo awa sen ko beto comme la msona suka awa sen ko ba ko belela babi mboka koti na kao mboka ezali bongo na notage à cause ya accord diabolique satanique accord FCC cash position no ko loba nini na likambona sen ko loba po lelo penza rien ne marche nzale ko tondi na mboka bango babi suite kaka ya accord wana diabolique FCC cash mais ya solo pona accord wana za bondoki te yo muni bande kwa kashi ndaba kumipena bakomi kongela te o zalaki mwindo lokola yo omi kongela lokola langi oya zaka muntu ambakolo ndete muni mususu atambole na muntu atala muni na chelo boka lobi ozo mwana achebo azoloba bakomi koloba français te mboka soki bozwi mboka salela ba yimboka omoni Tshisekedi le père aza grand maître tala ya zakana oranyo zolake nango wana akofanda na limité mais ba yeba kote lelo zo la zamba mabe sumba na bo marché mabe basumpe espace ngindo biyango no ngindo o ya limité wana bazuli susu mbongo ngobino bozo ka lifuto bino zela ya combien kolobate okende boloko yo za muyibi oko banga te biso ba yimboko zo yimba to banga niyo te libala wana FCC cash eza bondoki yango yoko boma yango to senge Félix a mis débarrassé na ye na libala o wana message ngo lancer na ba Congolais baza kwa bi par monde entier o ba ko lando ko lelo ba yeba ke parti na biso biloko ya o parti nous sommes un grand parti omona tozoka bolambo tala bato be tozoka bolambo na cash ozo atika ningai ko bato nyonso inde batala na cash te omona ba bato nyonso te ba section nous sommes un grand parti politique bato ba yeba que d'ici quelques jours Congo n'a pas cause au pouvoir à tous les niveaux et nous allons gérer ce pays autrement. Ba bazali banda ba welisa déjà na pesi fédération des États-Unis mbote ba welisa déjà parti yango yo sala bilenge ba miso elimboka na maboko okomona wote parti yango yo
et nous allons tozoya tokokamba mboka tokopie Congo image mususu Congo en avant Congo na motema même yo pe mikotela eri yango kota ni yo na kwebisa yo merci balandi ya Congo Live Télévision na mongama Congo Live Télévision tokomina suka bo tukola na penza wana ezaki mwana mboka Médard Kankolongo na parti Congo en avant lelo penza lobelaki na tina ya mboka Congo boyoki mwana mboka Médard Kankolongo alobeli penza maye mingi kotambola na mboka na biso Congo situation politique na biso et surtout ndenge penza ba mandataire ba luka ba bima kasi toko mona kaka FCC balingi bazwa kaka ebele atako bango bazali majoritaire kuna na Assemblée nationale ye moko pe mwana mboka CGA ya IDPS ye penza a côté les melanga bi bango bazwa mukie bapo bazali bongo minoritaire kuna na Assemblée nationale yango mwana mboka Médard Kankolongo a télémili kambo esengeli président Félix Antoine Tshisekedi a fond la penza miso na likambo etali ba mandataire pe a lobeli penza maye oyo kotambo na mboka biso Congo ndenge penza ba évêque ba lobaki si accord ya FCC catch ezali bongo diabolique ye penza sengi accord wana e kabwana pote mboka Congo e kota penza na kimia pe a lobeli maye mingi oyo ezali koleka mboka biso Congo a lobeli sengeli ete oyo bakangi kuna na prison Makala DG ya office des routes Safricas pe oyo mosusu wana esengeli nde moto bakanga penza mwana mboka Vital Kamerhe to tunye motu na pona ni abiyenda bana ko pesa bango mosolo il faut peut interpeller asamba aloba ndenge ni bana ko pesa mosolo na bato ba ko sa musala te tokomina suka merci na avec nous na caméra Joël Francky merci na bonus bana qui sont partout dans le monde entier en tout doux de caractère mon vieux Roger Luma bambote nao David Olito bambote na pesi mbote na mon coach Henri Fayol pe Alino Kizaza depuis France bambote na biso c'est le Tunga de Lausanne pe papa Jean Compaoré ngala mino soki nza mazongite to monani na mikozali KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.